ngana critiquer babe critiquer concert ya Werason il y a $1500. Pourquoi critiquer? Ezalaki ma critique wana te. Problème ezalaki titre ya émission. Titre on ba komi Godé le Fombo Sanko banga alobi Wera tika kolanda fali. C'est ça le problème. Dans ni muta Wera. Na Congo awa. Na lobi yango bien sous na bandeli lelo. Même $100 Congolais qui nous fout à concert est impossible. Ayebi na ye biso zaki wana tozaki na beta wana te. Tozaki wana tozo futela na biso tout. Mais lelo makambe chanja. Alors yo ekokuta biloko bela. Zana respect bato balambaki. Ba obayebi histoire ba boy koloba wana. Kwa ngweza nani na makambo ba vrai ngweza nani. Na kotanga bango te na opesa exemple lelo. Ndenge ozomona wana bato tu ba oloba wana. Soko tali penga bateau ya maison mère ya solo balobi te. Ka bato 18h45. Oye okuta ndako se silaki biloko si balambaki bacheli ozolia. Yo kolobaki ngana na kofuta na nga 1500 na nga. Oui, boza combien? Nga sikoyo Dieu merci. Naza mwana mo bien éduqué na kenda ba via bongote. Le Fombo comme lela na mo ya transport te serana ba boza mutuka no tindika chakale keke kati mo. Justement ya on ba benga calomnie. Godé le Fombo mutu mo ta zana mondo lelo. Akoya koloba ke Godé le Fombo za mandia personne. Vous comprenez? To be bananga normal les ma musique. Donc nga soko yoki mutu mo ko yeko yebiso ke le Fombo za mandia a sorcier. Bo qualifié de sorcier. Ou bien a comme fou debilora soka za moi si folle ngana binga na osala ngote yango meme pulusu ozoko kitsa ngote so zakutu te za ke mutu siko atalibo ngande na lela awa funa ngana créer likambo pona banolia na nga mikolo voilà phénomène yangwana sikoyo mutu aza mayele ndeti nga naza intelligent ngata na tala ba titre émission na kotala na talibo na net au Poutine aleli makasi lelo na koti d'émission pour na amta Poutine na koti boye na koti yango yango te na kino siligela muta chaki titre batu bayate obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec divers ba invitation en bois netika kabasali mon Joseph tata maboko ya Yesu grand menuisier ba invitation en carton na ba follow nango jardin de Dieu invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison qui vient à Bossalibinote à Tchelibinope promotion Angolais à Pamba maison qui vient Badingambo Kaboete. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow Given. Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Et voilà, bonjour, bonsoir, on a abonné sur Congo et Sengo Officiel TV. Très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes. Hein? Très à l'aise de vous retrouver encore une fois. On a émission Nabino, le news de Joyce. Hein? Les news de Joyce, ils auront toujours Kawana pour nous, mais Nabino, actualité news, ils auront Natara pour nous, mais Nabino, rien qui est la vérité. Ah, à l'écouter les cacatés. Je passe d'abord derrière la caméra. Je dis bonjour à mon caméraman, Melo. Pourquoi pas dire encore bonjour à toi qui signe Antoine Moanayolo Nakata Moscou. Pourquoi pas dire encore bonjour à toi. Aujourd'hui, les jeunes ports, maître judoka Nakata France. Je dis encore bonjour à toi, la ravissante de la presse, Maman Ko. Hein? Pourquoi pas dire un grand bonjour à toi, Balobi le boss, hein? Patrick Ponce Maé, le monde en général Maé, le Balobi, dollar, paix, euro, et zarandé na poche naé. Pourquoi pas dire encore bonjour, Navino Solingaka, Joyce Tumba, autrement dit Benzema de la presse, hein? Nazaraka pendant celle la bino, Msala, pendant la bino, actualité, nous sommes à terrain, pendant la bino, rien qui est la vérité, ah, le côté les KKTP, le côté Zaranesika, et voilà, aujourd'hui, dans le news de Joyce, en tout cas, je reçois pour vous Godé le Fombo par rapport à l'actualité, par rapport à Sango, ya Mavero. Tu as Mavero déjà 1 million de vues bien comme. Tu mets un peu comme cela. Rien que la vérité, mais le Fombo, les langues caméra, n'a déjà invité dans un plateau. Voilà, Godé le Fombo, bonne santé. Kitoko Joyce. Kala, na que le monde kala. Ah, yoka okimagit. Na sepeli ko mona osus. Et ça linga bien makasi. Voilà. Ni basango ya Mavero ça se passe comment to comme déjà na niveau ni Mavero kitoko et meminga place to bana olinga ezong singa na contact na baninga ezong singa ba fan na ngebele to se renouer lisusu va te belé pe bayeba ke lo Fombo tamsa kufa tamsa comment vendre na poto tamsa kenda na Amérique ou bien na Asie ba comprendre que na kin
ma véro pene sali musa nango nada content même maison production AP production DG na biso na PC Mbote baza osepela po ezaki stratégie na bango taba yoki album mobimba babi to attaquer na ma véro to attaquer ma véro et puis baponaki générique éruption lelo éruption pe koti ezo ke ne pe kitoko bato ba talent donc déjà tout ça osepela déjà ya kosepela ma véro déjà bato bandoze lango déjà na 1 million de vues ti lelo apparemment po yokotino pe na soif ba vie hein non biso côté na tozala te biso zo to sala vie moko réel quoi vie réelle pena so to lingi pe to somba to somba na biso toza kuna te biso nga c'est une première na vie nanga na sala ba nzemu na sala ba clip na mona ra moi 17 vies 5 vies comme na 122 000 vies atayo mo Joyce na sepelate vraiment donc eza esengo ebele pona biso déjà c'est bon lobi pe to roya les sous lobi on appelle ce to roya po agezana no et surtout musala ezali agezana no surtout musala ezali Godé le Fombo yeba boni mouvement ekende nini apparemment pe mouvement en tout cas TV ba les karaté nini ba les karaté mozara na mouvement c'est tout à fait normal nan to vandi si pena to koki kinite hein toujours bunda toujours bunda tant to ko kin to roya na biso ngana mutu na za mutu nzamba sala na ba faculté na nga nyoso na yoka soni na yoka kesengo na banga rapé s'il faut ko banga dona bena mutu normal humain dona ko lingate na yeka na miso bato ba sekanga na olingana ngati na zo préparer tant roya na miso bato ba sepela voilà nana nga précédé donc na zo ya pour tant na beta bato pena ba yogi to abeti que ozo beta bon bien que bate belé lito ici baby na Congo bato bazo basko distinguer fausse note na vraie note te mais ça rondeni na rovando qui peut mutayembi na fausse note mais bato ba yoki on elenge ça rondeni na banga mingi surtout pour na Congo eza mboka mtezo ke na perdition c'est un danger eza eloko mo gouvernement fa zongo pena au sérieux et ko cha ko banana bana baba no yekola ba harmonie na classe bana mike nde biso to bana yekola na ba série na biso lelo esila do bana so ba to yekola ba harmonie tamba zo kola baba no distinguer baba no yeba ko sala choix baba no yeba fausse note mais lelo fausse note est comme normal moto pena BBC yemo puntango to BBC o seka pa yebite ka BBC et puis c'est bien ko ta bani ko bina kitoko voilà danger to za na ona guitariste accordé mabe mazobeta guitare au seka mais ça mal accordé voilà nzamba songa biso maintenant aussi na ba musicien et puis ke baemba na fausse note basé na mboka na biso bazali bazako banani non na kotanga kombote po eza lokwa na bomi eti oyo lobi vérité po na otanga kombo boy bon musicien na yemba ndeni ka yemba na fausse vérité zali na nubuye population biso moto zo yebate nana obebisa siko yuta otanga kombo mutu mso asilikilinga pour rien pour y ayebite ke mutu na bebisaki pour y amesani na fausse note eza faute na été l'état mutu encadré te ba bebisa elitoi pour ça l'état tchaki ba encadrement ba mesure d'encadrement mutu lito lingo be ba lokwa ba ne ba congolais mato ebebite pour congolais na majorité ceux qui orchestre zobeta mutu abebisi bato bazo ebasote si on attend no otanga ke ya bebisa bato ebele ba oloba yo za mutema be ba oyeba teke mutu na ba bebisa voilà donc sala ngote na zala attaquer pour rien na zala so attaquer mbala mususu ya ebele likolo pona lobika vérité donc moi autant ba kombo te mais bazali o eza pena ke baza ben insupportable azo yemba boyenga na ko umela wana te na longwaka surtout ceux qui dans le concert mais na ba studio ba bongisa na bango mais na concert na koka ozala wana te na dabna suki bazo beta so ba bandika mama bongo na bima ba masange bele baibi ba masebele ba uta ba poto mona insister to ke concert aboye na lingi na mona ba to kepe ensemble après na ipseke photo bima na ko shooter pour bazo yemba tellement ba organe ba demi-ton ba guitariste ba cordé mabe moi na ko vanda wana te na bimi na ke. Ok, vous comprenez que nous sommes avec Godé le Fombo na kata plateau na bisonde ka to le bar rien que la vérité le côté les caca. Voilà, to kota d'abord na ba actualité o ezo dominé na ba news o ezo ningisa vraiment mokili Godé le Fombo. Oui, puis que ça là ça nous bien. Mais comment ça s'est fait-il que
osala musala bien ba album ebelo esara ba succès na kin oza pe parmi bat basimba ba toucha ba album wana mais ndeni na boy na kibo moto boy ba rondi melo te bandimi na roka na kuzu esara ndeni et ça n'a rien pour père nanga ibsanga déjà la papa mingi tant na za mona muke père na biso na lumbemba ibsanga godé na vie eza na bato ba olinga yo na ba msuba olingo te mosali pe mabete alors bato wana tuna chaba ngona rawana so na moni mutabongo aza reconnaissante aza ingrat ou bien boy ko zong sabolamu na yoka na rien mais so ba tuninga na oloba na yoka bien te mais ezati ke na zong sile mabe ou bien déranger nga non et ça nango normal na classa bango parmi bato yo nzambe a classa bango ke ba olinganga te donc ça le musa kitoko andimi oka merci na studio et tant na kota ki na empire bakuba pepe kala lobi la reconnaissance n'est pas de ce monde donc na te ama trop mokilo yo koza la reconnaissance eza blague te hein eza donné à tout le monde te mais belé te bazaka ba reconnaissant. Tu as eu le temps de travailler avec Werason, Oezaki Batbaye, Bakilte, que yo posali parmi bato travail na Werason, mais lelo, à notre grande surprise, toyo yeba ba vérité otoye bate ki o travail na Werason, au passage ba moment est belé, ya carrière à Werason na yo. Ni nezo sala ke yo na ba fanatique ya wenge musique maison mère boyo kanate. Te, ngana ba fanatique à maison mère, ba vrai fanatique toza trop bien, to solo même na ba fontisiko, ba benganga. To sorola ka to sorola o wana ozomona wana eza bato balukaka ta vandana mutambongo pour comprendre les phénomènes en tout autour à mutambongo bato bayaka pour ba créer ba problème pour bango baliaka do baroya a créer problème a créer dispute yé pour à se retrouver do comme mode de vie na e ya ko créer ba problème so problème bimia yesko a profiter nango ya sala ba mbu pianga na mbongo pona no salelo boye bo sala bona na to ba voilà et ngana vaina batambongo ebele na vie na comprenage wana so vaina mutambongo mona tout autour na e ba msupe ya bien bayaka mais belé bayaka mingi pona ocha zizani ko créer ba problème ko lukele même ko salir même yé po tango zo sala likamleti ba godé le fombo so olingo ya o sakana na ina TV mais ozo fingisi sana patron na yo po batu ba o ba yebi histoire ba otala ah non ba ko sala boité boya zo pixate bon o banu duise sous ma bête yo sans oyeba yo zo sa magampo ba o ba yebi histoire etana ba o monta histoire e salama etana ba tumsuna 4 heures bazaraka mais bon ba bo histoire no ma babie ça faux histoire ah kasi nzambe mdasa mokili ayebit yango no moni ba vrai ba boyi koloba ba o ba yebi histoire ba boyi koloba wana nani na makambo ba vrai yango eza nani na kotanga bango te na opesa exemple lelo ndenge ozomona wana bato tu ba oloba wana so tali pe na bato ya maison mère ya solo ba lobite ka bato 18h45 oye okuta ndako se silaki biloko si balambaki bacheli ozolia o comprendre ngana na problème ote tango makambo na salamaki ezaki émission salami journaliste ake sala titre na ye ngana critiquer babe critiquer concert ya Werason il y a $1,500 pourquoi critiquer ezalaki ma critique wana te problème ezalaki titre ya émission titre wana bakomi Godé le fombo sanko banga alobi wera tika kolanda fali c'est ça le problème ngana lobaki yango te naza pe muta fali te naza ni muta wera na kati émission journaliste tanga do tunanga bat ba obeta ba concert ba che yo obeta concert moni nga état intellectuel na répondre le roi zobate état intellectuel te répondra na ba statistique na Congo awa na lobiango bien sous na bandeli lelo même $100 congolais qui nous fout à concert est impossible congolais ba fout à $100 na fin du mois congolais ba fout à $50 na fin du mois congolais fout à $40 na fin du mois. Alors, mouton fout à $40 na fin du mois, yo beta concert au cha $100, $200, $500 est impossible. Wana eza tant qu'intellectuel m'ta répondre. Na statistique nde baloba na Congo bato bakufa nzala, tout le monde takufa nzala. Yo yoloba ke ngana na kofuta na nga 1500 na nga. Oui, boza combien? Na loba ina sans wana. Na kiko s'attaquer na moto te na se défendre en tant qu'artiste. Ngana binga na ko sala ngote. Yango meme kulusu ozokoko kitsa ngote. Kulusu ezakutu te ezake mutu siko atali bo ah
ngande na lela awa funa ngana créer likamobe pona banolia na nga mikolo. Voilà phénomène yangwana sikoyo mutu aza mayele ndeti nga naza intelligent nga tana tala ba titre émission nakotala Nathalie Boy na net au Poutine aleli makasi lelo na koti émission pona amuta Poutine na koti boye na koti yango te na keno silikela muta chaki titre on ezaki po ya attirer nga na tala émission. Voilà soko za mutu ozaka na megate etalinga te otali titre yo siliki ngate mutu na kosombelo mega. Surtout bato baza libanda c'est plus grave pour bato kini kutu sava bato kini na kozanga mega mais yo za na libanda moza suna mega te okesani libanda zonga kini. Donc soko tali titre mbala mo fo lingo tali émission tala contenu oya comprendre ka loba ibo été et puis problème ezate mais siko so eza musala na yo profite na boccasion pour créer o bano sala ba mbongo ba bano kabela yo bato ba linga yo ba mususu na kati na bango na moni za na mususu atindelanga ba invitation na za nango na ya na stand na ye wande tinani wana na otanga kombote na zolo baka na moni pona talit nga sikoyo Dieu merci na za mwana mo bien éduqué na kenda ba via bongote oh na yebi ote yomba mo komelinga na WhatsApp na toko kende po bimi o mo enjoy ah justement so na sala ngonde lelo ero ndeba balinga ba filmer nga na stand na bango wala balinga ba changolo na net kutu ko sakana te na benga na stand yo kenda te to yeba ya na nga na boya na zana ngo na ko chango pe na net omona bena mutu boya zo benga nga yaka na rozelo lelo na stand na nga na kenda jamais et pour na zaka mandiante na vivra pe ba vie wana te. Dieu merci ezaki ba piège lelo monani ezaki ba piège so na sala ngo lelo na ebité on nyonso ba osa eza calomnie eza mot français mingi na ebike ba parents ba kotse ba chikite bo tuna ba na tayo mo batu bino nyonso botanga makasi bongo na lobia oluki masano mo akenda chik otuni calomnie ezani banani baki otuna oyo kaka oyo azo sala calomnie. Pour y avoir des calomnies comme ça, à autour de calomnie on est anine. N'était le sur émission de l'équipe, bah t'es bien, bah on va y avoir calomnie anine. Calomnie yangwana. De le fombo, en réalité yo, godé le fombo. Nga yo. Bien habillé, tout ça. Mais boss non, attends mon pévier. To ki sou moi nini, ba ngande le ko ebomangeza ba actualité. Pes bando ki réunion kuna okendo beta boss mombo matolo ya musicien simbiso touche 2000 francs na loboko atayomo le fombo vraiment lela na monga ya transport te serana ba boza mutuka no tindika chakale keke kati mo justement ya on ba benga calomnie godé le fombo mutu mo ta zana mondo lelo akoya koloba ke godé le fombo za mandia personne ngana sola na ba mova sakani Henri mova sakani na sola na ba Jean-Claude Vemba na solaka na ba tambongo ebele ba Rachidi Kupa vous comprenez na ba Amoli Mabasa ngai godé le fombo na solaka na Koffi Olomide vous comprenez to be bananga normal eza ma musique donc nga soko yoki mutu moko ayeko yebiso ke le fombo za mandian a sorcier bo qualifié de sorcier ou bien a commis fou débilora. Soit dans moi si folle. Jamais godé le fombo. Donc, ne naza boye, naza non asio. Ne bo vosandi a bo témoignera na bandi bo moni bato ba libanda, bato ata ba oya okota ba refuta. Ba refuta mbongo. Et puis ba journaliste boya awa. Journaliste moya o lobananga nani sina senga mbongo ava sa l'émission. Personne lo ba azandoki. Na wi benaka émission le langa vana sala ngo pesa ngambongo. Personne. Batu na laksara guitare, batu na laksara prise de son fêlé. Bayaka vie na yeko yekola, banda ko yekola vie conditions andeni elokote na senga elokote. Et comment yo genogo ya on a benga on calomnie. Calomnie eza biso zoki merci na ba parents na batinda nga na classe. Soko kene classe te tout namba masa na yo balobi ke o nga na loba ko eza calomnie la xini ba yebisa yo. Donc godé le fombo réel yé. Godé le fombo ba guitare na ngozo mo na studio nyonso za ba guitare ya cher ba table na ngozo mo na nyonso yutaka Londres donc yaka ifutaka fret pona zwango ba Macintosh yango o Macintosh mutu to ayebi so ozana ngo ya makasi
Makito chango eza ordinateur ye moteur ya makambo tu ba carte sonza c'est coûté donc ba o bazo wana eza calomnie nga bato na futaka neti oloba na nionga mote na sina futaki donc bato ebele bayaka na TV ba créer problème ya on azo conseiller soko na bato ndenge wana longola bango pembeni na yo po bazo salir na yo eza na mutu aotala balobi oh mais soko na bato ndenge wana ba sala sa makele wana bazo salir mukonzi na bango bazo tinda bango ba sala ba bêtise nani kasi tanga kombote tango azo sala rôle wana azo panza ba numéro na ngana bato belé ye kasi azo mukonzi na bango communication ti abenga yango ku nazo aider numéro na ngeza 089 89 611 na moi cité ah basona na moi cité bonga nazo swana ayo ete na swana ngana swana te ngana zo expliquer bato oyo batalaki makambo na ba comprendre que makambo eza calomnie réelle vie réelle yango le fombo oui na richté mais naza pauvreté naza muta pasité na muta pasata mukete na liaka naza na bato na futaka na melaka donc naza pena nzamba sala muta zala mutu tout basala ki azala riche azana ba immeuble mais le fombo naza pena bien quoi tant que mutu nzamba sala et puis parmi ba congolais au balala bien. Comprendre, Joyce. Calomnie. Voilà, affaire bon commune au Godé le Fombo. Il y a un message lancé pour Nayo. Na habité affaire ba commune d'Intebi papa Wemba kuna déjà matongé c'est bon. Bala rafisette bango bana kasa vubu. Tout le monde araba o kuna bana matete. Biso to bimala so nzela ngomba boy. Ba bibima ça l'effort ya ko bima commune non ya bumbu. Parce que tu as d'abord trop de souffrir na commune aux vanda bima balobi na commune tika lorola mon ba via na kala sage kala mais ya quartier yo ebi ko kola ba na nyoso quartier via ta mama campagne pembe no kokete. Pour votre information na informé bateau Godé le Fombo na banda vie mwana muke na banda ba avion mwana muke na banda ko futela mwana muke so ye na tumba na coin ya bula tumba bula commune ba yebso ke Godé le Fombo futela ok na ma campagne ok na pigeon ok na ipen ba wala so ke le Fombo futela ba o ba yebite ba onde ba zo yebate le Fombo na sali ba vie wana tout lelo na komi responsable lelo na so aventurier te na so mwana mukete na otala lobby nanga et na ye ko se ressourcer na commune nga na botama na na soutien total na protection totale bolingo total ya commune nga ya ba parents ba jeunes lelo personne ko ko salanga mabe na commune nga naza très à l'aise. Tu te sens à l'aise, nga na tambula na la gomme na bumbu nga mataka 207 mais so oye pa okuta na ba sandala Zara eza pe na ba musu na ko engager ya memelanga bilamba na lavage ayoka kilo na loboko yo mtu ba bosenga demi fois bonbon à lavage ata yo naza parmi ba mission oyo ba leki ba mission belé na bilambe belé puis bilamba ya danser ndeti nani leki na bilamba elikamba bilamba onzanga ozokanga bien na lobi parmi ba musiciens te na lobi kaka na tanga komba batu te na po batu ba yeba ke nga na kenda Tokyo na kenda Tokyo nazala na Tokyo ba msupe na ba ke Tokyo te batu ba silikate te Japon eza capitale nango Tokyo Japon pa iba yoje zalaka pa iba ba kombo belé batu batanga na kombo ayoka na sangona na komate na koma kuna nazana ngona ndako yoji ya solo nazana ngo e ba kosim na parlons pas donc wana kuna linga olobela ngote po bas na ngeleki wana valeur ya wana lobela ngote okozwa chance oye na chambre nanga okoti pe na salle de bain ya chambre nanga osepeli na salle de bain ka bozo nzima te bo mona c'est comme ta komo misana salle de bain atabino te wana eza calomnie to be en calomnie bat ba kende na dictionnaire batu na bandeko na batanga ba websa ba donc eza kozanga koyeba balongolanga surtout et puis au moins tant ozoloba
le fumba sala boye asenga boye batusko ba mono kuzoba pour le fumba sala ngote et le fumba na ba mona ka matane na 207 nga matana na transport commun na batutu na va inanga mais les mêmes mutu auto va ina ba moko lobi pa ko mona na leki na jeep nanga et longolangelo ote baksangelo ote na botama bongo naza humble ya robotama ya solo nzamba sengaka. Et puis j'ai vu ma vie trop bien alors naza parmi ba Congolais balalaka bien Joyce na mati pena na mbetu na chemutubu na lali sans problème à bateau eh talibango voilà donc, Joyce pona sugisa bateau senganga naza na bumbu na rôle mona osala nga e na bima wa aja mwana moke nazongi kimokolo leo na bumbu nazongi na bumbu nazongi kimokolo bate bele kuta ba ebi nga po ya pa na biso fotuna na kepa ba shora mbemba so tuni pa ba lofumbo okobunga po bana ba ebi ngate nga nazongi na kimokolo na bima mwana moke bate bele te na vie na bango basali parcours nga sa na vie e bele te nga mwana moke na ofutela déjà mwana moke na mataka ba avion. Et puis naza icône na légende avant l'âge tandis naza déjà légende parmi ba mère ba africain na ajo naza nango Isa mabe obima mboka wa libanda moza na ba crédité c'est pas bien donc je préfère ozonga na so oza libanda oza na crédité isa mabe makasi so moni titre émission avant osilika tala émission. Je comprends que crédit ezate au moment de l'émission ezate nga na tolérant on a ba kinois biswa mutamsu na zangi mega pour biso bingeza ya eza mo na ezuli na biso na ba salaire na biso na mega eza trop cher ça va encore na biso mais libanda te c'est trop mabe oza na libanda oza na mega te otala ka ba titre siliki. Ok, voilà, Godé le Fumbo. Affaire Sokoda, beaucoup ma bozoke wapi, vechaka kongo kutuna kwena, kuna kimia le roi sopeloni. Ouais, affaire Sokoda et Tikaliba les dans la camp l'état. Na minito bateau ba dans la place ba vena biso ba boyi kolongwa. Bureau ya sika. Ekoti mais moyen kota na bureau ezate pour bateau ba na bureau ba boyi kolongwa. Na bureau sika banane ba voter ba on peut jusqu'à poser tout le monde kaya jusqu'à Razawana ba paye na bino zo le kandeni élection salamaki mais makambe beleza ya flou kambe beleza ya flou l'état a des fois agir tout ça quand même na babala te eza lo mutu aza na place mutu ayo ikominga wana binga ite ayo te siko bo sala bon mbula mo eza normal te eza quand même l'état ezali l'état zo ba disposition ayeba batika mo makambo ni salama po eza vie na biso omoni nde bitumbo ezo salama biso zo futamate so futamate Dieu merci na dans studio siko artiste bana studio te ba vivre ndé ya eza bien te de l'état zo responsabilité na e basilisa affaire à Sokoda. Mais la démarche bino botako yela biso kala mingi teka affaire Sokoda bino mo bokomi na ba démarche bokomi na ngo wapi bien bolembi bo abandonner na bino ngande na mla lembi ngapi na lembi comme le roi ba cheli biso ringi bon lundi le fuma obuna na vejo sa ba ba ikotala oh woni ze singote te na linga on soute l'état facha makambo na nzela tala bo yo zo mérite ozala soute ou bien yo oyaki bo yo kozala te ou bien ya zala l'état sala kata mbara moko ke ekoma lokwa li pate e biso to bundaka bato batala non je na osala on soute nazana ndaku na fandi na ibike za pasi po to futa matin ils ont profité na bateau baza na place mpongo bango ba oliango ils ont mabe makasi mais l'état mutalingi bongo toza na choité toza diriger na l'état. Voilà, to comme que peut malem pour na suka émission na biso Godé le Fumbo 45e anniversaire de 45e anniversaire de Koffi Olomide a fêté qu'on a Côte d'Ivoire. Ça te dit quoi d'abord? Na 45 ans on a eu posé en 4. Ngamo peso na tali bien. Ngamo so na tali bien. Banda 81 tilelo. Ponga pena banda musique na 81. 1981 na bando beta na ba concert. Kenda pe na lali titongo na zongi chebiso.
Ah, tu peux ça so ajouter pour ba o déactiver date de naissance nanga. Pour biso longi apeksa biso a. Biso za bata mwana nsemi apeksa biso mambwana toloba ba date de naissance na biso. Ah, azalit. Biso yoka so ka lobby pena godelo fuma yoka. Biso tanga ba date de naissance na biso te. Oyeba no jour na botama ma ne oyeba te. Tam supe moi oyo yebi yango te. Tam supe jour oyo yebi yango te. Eza bongo nzambe mta sala batu tout ya force. Ba date na bango yeba na te. Donc c'est un peu ça. Nzambe kaka nasuka nao. Na conclure kana nzambe. C'est-à-dire comment à que fait on a Côte d'Ivoire, mais il fallait peut-être mon attaque sur scène et ça bien. Bon, ils ont dit volonté motuté, comme volonté motu. Et puis akobenga pona nini? Abenga pona nini? Po babenga pona likambuti. Taliboye awa tamsuba isi na ngazo kokate na benga lofumbo. Ou bien nana besoin ya expertise na makasi, mais souye mo na expertise na ça arrive à salinae, mais tant qu'on a besoin d'un benganga, tout se retrouver bisomi balé, rien que bisomi balé dans le studio na été au travail. Mais c'est tout à fait normal. Ils ont une époque où via les azagina bon via alinga raté mais via linga na beta na quartier latin. Ils ont soué na e soki lelo ngana lobaka soki lelo na bato balinganga na monde kofiaza na kati alaksanga ngomba lebele alinganga makasa pesanga bakopa mbongo ya ebele aba alaksanga pena kalinganga sauf que ngana base balingaka te nazala na beta na quartier latin. Bon histoire na biso na Congo to comprendre que base ba négligera base te pour so likambo zuyo lobo ya na base ba olela mon lelo ngala bana na bombo à l'aise pour base lelo naza na bombo très à l'aise pour sa base donc nga elo ke kabolanga na visa ka base boyaka mais via l'accent bolingo tout pena ke fona beta pana yango epesa ka ikanda tana lingite via siliki kangsinge nemi to sala 4 ans to lo banate nga jumsusu passer na biso ibsinga te so monier ada kulutu fo pese mbote so monier bena saluer jumsu na mona vera mbona zo ya na saluer bwa kima bena lo boya de ngana zongi na ibsi passer na so boy bena ozambote abia bon siko yo komi libre pour yo oser ya bona yo za libre za no à l'aise na vandaka na pas à l'aise. Et je me suis monté na kamenga sommet de sommet. Aïe singa viana da rankine te. Viana jour on a besoin na yo na musala na e a benga yo. Oh, et les ka ba nebe les je me suis na vandaka bo phone et sonné na tabo vieram. Ngape na moi tetia na boma déjà kombo na e na monika numéro po na ngape na mémoire cerveau sala. Même na chiki batoto tanga ba yebi to wela na nga ko banende batanga te depo bande ka biso to tanga banende batanga premier de la classe mbalebele. Donc tant na monika numéro 0421 ba 1 belé na comprendre les aviram. Au numéro vite intana yambi allô maestro tolo banagate me boulot mweza photo sala ko ba mona pesi montana raison ga bia via da rankinete ko fia da rankinete do da ga ba mangungu na sala gana mais au fond ada pena muto pena da ime jour na comprendre ya ngwana et puis banda jour anti lelo to zongana bien je me suis vendu bona Saint James ba matériel les autres ba te ingénieur ba ya ebele ba ko kolobisa table na été ya benga maestro vraiment na Saint James sa benjene baza ba ko kate ko yaka na ya wana ba iloba na kena ndako. Voilà, ba relation on a le roi de la forêt Werenson. Kitoko ponanga kitoko. À chaque fois on a besoin na répondre positif. À chaque fois azara na besoin na boila ina no lote. Na boila ilote intervention rapide. Na servai est-ce que passer luka ba problème yango te na servai pona nini na loba bien fait boya kuna ba bina na intervention rapide aux alate bangonde ba bazo boya na bata wenge te bata 18h45 bata wenge ba ko boya te po bata wenge ba yebi vérité na intervention rapide na zalaki
et na joie kuturo la monnaie étant producteur na 4 projets. Et Wera m'avait demandé ya ko kende pas producteur na lobake so ezo mela ponanga et na sala yango na kenda na ipsi producteur so bazo mela bezanga et projet continue à tilelo bango baye bazolia bazo mela nango et jour héritier démissionné et ça qui panique mais Wera étant stratège à Benganga à Bilof faut épauler nga et na refusé na épaula bango banda ba répétition na Pullman tozaki na ka col na épaula bango fortement na répéter na bango ensemble na zozala ko réconforter moral ba musicien et 3 jours on a nyonso na Grand Hôtel premier nzembo Wera mataka na podium ngam na Simba Abbas mais aza mission maison mère na banaki wana pona ko épauler grand frère nanga comprendre na zo ko épauler premier nzembo nyonso ngam na obeta base tant on ngatu kuta na deuxième nzembo baisa ye na bengi baisa ya ko beta vie yum to beta nzembo ngabi non beta na ngana ya ka na zo chapoa et na senga même pas un franc donc pona ko lobana bato bazo ya oui na 18h45 oui okuta biloko ko lia ba ye okuta Wera kuma boss bango peut expliquer makambo eleka non ayebi na biso zaki wana tozaki na beta wana te tozaki wana tozo futela na biso tout mais lelo makambo changea alors yo ekokuta biloko bela zana respect bato balambaki mais hermona comprendre na ngai eza musala balela yango wana faut ba créer ba kuswana ya ke koloba kuna na lobaki bato msupe babi ozobunda bien allez moi sapatu moi lipapa moi eloko litoi et voilà eza ndenga kolela biso ba oyo to kipango penate kipango te. Et voilà, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Godé le Fumbo, qu'est-ce que tu as kabo na biso na batunya so oyo travailler pour na bango nanyo déjà andima yo tanga ta kombo nao bazana bango madilu banoyoka madilu te yoka na lelo ya karate na bajena lelo eza héritier wata na nzembo pena na disque alobi ya Godé le Fumbo totikalaka na yo wani salinga plaisir moko ya osakana te libange za blague te libange za blague te po bambongo tozwaka tanto ke nobeta kana eza na babonbon bakoka siliti libange tika libela vie mobimba et surtout na dosenga nde babando komaka bakomaka ke le Fumbo wana des obligations te ezaka et comme obligation te ezalaka obligation eza mauvaise foi na méchanceté mais normalement faut comment Godé mutabetelenga basse po mbongo wana yote mto opesanga na ba droit d'auteur na ba sokoda na ba sabam na ba spedidam na accompagner mutu boye droit nanga ba futingai soko comité mabeza lokola ozoyi banga ba droit nanga voilà bambote na ba nyos balingaka numéro ya téléphone na yo na bandi na yo mo Joyce bambote na yo ndenge ozongeli bumbu mais Joyce on expliquer ba otike bumbu da bien commune mo bien plat penza donc ba ngomba te ba mabulu te plat penza so bimia o ketiare ozu karoke na bumbu commune mo bien puis batama ele beli ba biso ba Godé le Fumbo parmi ba mère et Afrique mo na bumbu et puis nga na poto na poto mona to vendre tam subu ya mpire bakuba ba olukela biso banda kwa kovanda nazaki parmi bato bazwaka ndako avant likolo bana bumbu na poto tala bandako monaka Godé si lega shora mbemba clé ya ndako yango bato baolanda ngai le Fumbo na ya pa na yo ngabite yo fimaka yo ya te na zo ba non fumer pour nga non fumer siko na ebite elo oni elobisaka bato bilikama bumbu pour même na poto wana ba Paul Dikando très fort mwana bumbu basé belé siko elo oni elobisaka bato bumbu maire commune parmi ma maire commune oui to na problème mai lelo mais biso to botami na bumbu na mai to botami mai ya so plombier zo bongsa robinet fa pola mai ezate que ezala jamais biso zali na ba pompe na mapango mais ba ko longola ba tio wana tango facha comme président ba tsheli biso ba tshwa sika et ba mai bimi 3 fois bande bima ekangama lelo 3 ans mai bima asute
to senga na président akota makambo pour résoudre ezo BTG bazo triquer pourtant au moment ezo bimate bat ba sepelate l'eau c'est la vie chef de l'état beta c'était na mesa résoudre les autres triquer na bombe merci bambote na continuer na omona na sima caméra ah vraiment héros dans l'ombre nzamba pambola ya PC abaxelaire ebele na pesi femme nanga Blanche Mbemba mwasi kitoko mwasi musala mwasi libala babala e bafutela imbongo penda na mobali tsa babali et na pesi Shora Mbemba grand frère nanga propre na pesi Serge Kambankuna na Belgique et même bobala kika na Birmingham Firmin Firango ma secrétaire général na Londres Alexis Louaou Mpangi Kiboti na pesi mbote na José Salai Mr British Denju Yalala Didier Bendos coach Mamadou Polondo ya Monto na pesi Adolungu bambote belé Serge Bilakis bambote na okotozali bao bayoki kombote eza ta numéro de téléphone eza 00 243 00 243 99 177 26 wana pona parler bana na femme hermo banona 9 et tout bla bango ba mesana pena plus 43 99 177 26. Okay. Voilà, merci beaucoup Godé Lofombo. Voilà, je dis encore merci à Babonine sur Congo et Sengo Officiel TV. Pourquoi pas dire encore merci à toi derrière la caméra Melo. Pourquoi pas dire grand merci à toi Merveille Maestro. Je dis encore un grand merci à toi Kissinger Anton Manayolo Nakata Moscou Boni Guerre et Sili déjà Tondeni. Je dis encore merci à toi aujourd'hui le jeune port Maître Judoka Nakata France. Je dis encore merci à toi la ravissante de la presse. Pourquoi pas dire encore merci à toi Rosie RK de la presse Kawa de moi. Je dis encore merci à Bino Solingara Joyce Tumba, autre Madi Benzema de la presse, Ngana Bino Tokuten émission Sika. Abonnez-vous massivement à Congo et Sengo Officiel TV. Bisous, ciao. Batubayate, Obanda Bango Mabe, invitation au la ardoise, mais avec divers, invitation en bois, Netika Kabasali à mon Joseph Tata Maboko Léaïs, grand menuisier, invitation en carton. N'a pas follow lango jardin de Dieu invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison qui vient à bossa libinoté à Tchelibinope promotion ngolé ya pamba maison qui vient bali ngambo kaboité vous êtes trop amoureux du pays wow Given vous exagérez on n'aime pas le